Coco. Là, c'est la carte beaucoup mal. Attends-moi 3-4 personnes pour te banda déjà. Pour... Il y a des personnes qui ont limbi, c'est vraiment pour te bandi, vraiment la moins retard. Normalement, puis on a fait tout à 19h30. Mais, tu es au banda la moins retard. Bon, réseau est allé. Pour que moi 3-4 personnes, to banda. Maso na biso, oyo lelo vraiment to bombeli bino. Yeah. Now c'est la carte beaucoup matamo 3-4. Poto banda. La cha isunze ma papa filo mon pépé, c'est malango. To banda lelo vraiment eza thème moko. Ezo senga tolo bilama thème oyo. Yango pona tolo bilango. Bokota, la reine zinga banda, bokota. To comme agata 3 b 4, la reine zinga banda. Ba misusu ba ya otala ngwata sima. Ouais. Bon. Na banto bandi po ereke na musika. Ya liboso na nuo na telebino eza bongo nzembo ya. Ya liboso na bambote pa ebozali. Eza bongo wabino la reine zinga. Mwasi makasi mulie vencedora, mwasi alonga bitumba. Tant on a eu ça bino ke mwasi alonga bitumba ezalaka te ke bamsu baloba ke la reine ndenge lobaka mwasi makasi est-ce que ozabi mwana makasi na robeta mibali tikala profiter oyebisa bino so omona ngana loba ke la reine nzinga mwasi makasi mulie vencedora mwasi alonga bitumba elingi koloba te ke mwasi makasi eza makasi oyo akobeta mibali non eza makasi akobeta mibali te po mwasi so akomi deja kobeta mobali c'est que mwasi ana aza su normal te mwasi kozala no makasi ndenge nini na nzoto okoki mpe kobeta mobali mais obeta te po mobali azaka mokonzi mobali babetaka ye te mobali akoki ne kobeta mwasi mais mwasi tozala makasi kobeta mobali te mais so na bake naza mwasi makasi ki mwasi makasi na ngai bongo nayebaka oyo ngana lobaka lelo bato mingi bakomi ko basi mingi bakomi nzembo afali baye ko comprendre ke bazalaka ba ndena ko loba basi baye bakate ke nzoka bazalaka basi makasi ba femme forte baye bakate à travers ya nzembo afali basi bele baye ko comprendre ke baza ba femme forte yango nanga ko yebisa bino ngala reine nzinga avant nzembo afali bima et sina lobango déjà tango na lobake la reine nzinga mwasi makasi mulie vencedora mwasi alonga bitumba pona zaka déjà mwasi makasi bon lelo siko na ko kanga bino mingi mate poto bandi na retard thème na biso lelo ezali pona nini mubali soki akabwani na mwasi akabwana kapena bana. Pona nini mobali soki akabwani na mwasi bakima donc bakipaka lisusu bana bango te siko likambo oyo comme te la reine nzinga azwi déjà donc eza bato ebele babengi la reine nzinga mama mibale misato tango baleli déjà la likambo oyo elingi koloba ke bamama ebele bazolela mpona likambo oyo na yango sikoyo soki bozoyokanga bokoma soki vraiment ke bozoyokanga po ekozake mutazolo bamona son ezate eza pena kitoko pena te na yango tika na mikana kotala awa po buzoba ezosalama trop omona mutazolo banzoka son ezate na yango soki son ezate bokomelanga nazala mo mayele na otanga ba commentaire na bino na telefone mususu na maboko nanga nyonso bokoma na kotanga yango bon so eza malamu na yango sikoyo ngai nazanga moko te naza pe na invité nanga ye pe aza vraiment papa aza so na yebisi mino aza papa marqué aza combattant ye aza moto oyo bato bazobunda mpona mboka bato wana yango na betela vraiment maboko bango bazobunda mpona mboka na biso a tozolala pongi tozolia tozomela tozosepela mais bango bazolala te tango nyonso miso na bango eza kaka kuna na bamboka na biso yango wana muto na bengisi vraiment bino mboko yeba vraiment soki aza nani mpona loba bima mingi te na kokotisa ye la reine nzinga atuna ina no ba makambo ezotungisa biso ba mama
amekala na koyanola biso soki vraiment likambo ezalaka nini po soki la reine nzinga bandi koloba ngo kaka boye komi la reine tala ba message ba papa nazwaka na yango nazwili bino vraiment moninga na bino mobali kombata yende sikonde punto akoyanola biso nakotisa ye nakotisa ye yeah. Okay. Biso comme ça azokota kala mingi te ona to banda vraiment kosolola masolo nini oyo vraiment mulie vencedora amemeli bino. Allo Matondo. Bonsoir papa. Fioti kaka. Na sepeli papa komona yo. Amen. Na macha le volume. Okay. Na sepeli komona yo. Na yango pona kokanga yo vraiment mingi te. Tu présenter na soki vraiment ozanani pona ndako nanga awa ba fidèle nanga ba yebiote oza vraiment mutasika vraiment na ndako nanga nakopesa yo maloba o se présenter o loba soki vraiment ozanani pona ba fidèle nanga. Merci maman la reine Zinga du royaume reine du Congo ngana zali combattant oya bandi yango na 2009 si lelo nazaka na bosolo na combat naza ligne droite naza ligne équilibralité ligne horizontalité na bitumananga pour na peuple congolais na banda yango na 2009 si lelo nazaka na bitumananga oyo ya combattant simple oyo azana ye lokola amikitisa nzambe atombla. Merci maman. Merci mingi. Nabandi bala nanga nyoso ba fidèle nanga nyoso oya Facebook ba yambi yo vraiment na motema moko. Okay. Mato. Lelo sikoyo combattant eloko vraiment o nga vraiment molie vencedora na bengi so vraiment oya vraiment na ndako nanga awa ezali pona concernant kaka bamabala kaka toko bamabala donc na mabala oyo toyoka ke mabala bana vraiment bato bazofuta masumu biso kutu bamama te bapapa te mais bana biso vraiment bazofuta vraiment masumu oyo ezosala vraiment pasi makasi yango na mutuna ya liboso nanu ava tobanda vraiment na ebandeli nalingi na matuna na mutuna moko kaka nanu eza na libandaka mwa moke pourquoi bino mibali bobalaka mpona sentiment bosalaka shua te me bobalaka mpona sentiment nalingi nayeba kaka pourquoi ntango omoni mwasi azongela omoni mwasi ya kitoko mbala moko omipesi pa mwasi wana sake oyeba caractère na ye otie na ndako sikoyo esika wana pena koyi kolobalanga pourquoi bobalaka mpona sentiment bosalaka shwa malonga te napesi yo nanu mwa maloba kote wana. Matondo mama nakopesa yo ba réponse na place mibale mais eza kaka réponse moko. Mama omoni biso mibali tolandaka ba fruit même na Galate 5 verset 25 elobi ba fruit wana yali kongala mubali alandaka mwasi aza kongala mais ye nanu akoki te mais azolandaka beauté ya mutu moko boye nakende komeka na bala mais ye nanu akoki te mais akekaka ameka abala yango monaka mabala eza kopandana okuta bolingo ekipaka te mwasi balandaka ye mpona kitoko te balandaka mwasi mpona beauté na ye te nzoto na ye te balandaka mwasi selon causerie na bino mibale selon éducation selon
comportement na ye otali obi oyo soki na fani na ye na kokende na ye jusqu'à fin ti nzambe akozwa moko mais eloko ebomaka biso mpona bapapa badekone mingi ezalaka mpe mingi soki mobali wana aluli mwasi na musika me ntango apusani amoni bakategori na ye esengeli te mobali wana mpe akimaka donc eza kaka te ke mobali mutu aza mabe mobali mosusu aye ndenge amoni yo la reine Nzinga abi la reine Nzinga aza bien apusani akuti ndenge ye amoneli yo te donc ekomi ko bolingo moko ya intérêt azolanda mbongo bien azolanda place alala bien olesa ye osongele bilamba mais ye na bolingo ake place mosusu mais bamisusu mpe akoki te abala la reine Nzinga bien mwasi moko boye aye kaka asepelisa sentiment na ye abotisi mwasi wana akimine parce que ye nanu akoki te azala parent merci maman napesi deux conditions wana matondo maloba epa na yo na yango papa merci mingi en tout cas nasepeli makasi matondo na yango omoni te ke lelo soki divorce eza mingi cause eza bino bapapa bino bato boyaka kolinga biso toyaka deva bino te loba mindele peut-être biso basi ya bato mwindo mpona kopusana pembeni na mobali obandaka kolinga mobali ezalaka vraimen pasi tanto komona kosepeli na mobali ozomona ke soki na bandeli ye baomonanga ndenge nanga aza mobulu eneye boye mais bino bato bobandaka biso omoni te ke esika wana mpenza soki lelo badivorce ekoma mingi eza nde bino esika wana mpenza nasepeli makasi na réponse opesi mais divorce mingi ezoya vraimen mpona bino mpo bozobala na sentiment mais soki vraiment bozobala na choix bozosala vraimen eloko babengi choix na yo osali mpenza choix ekozala malamu eza mpasi mingi mpona bokabwana mwasi po divorce mpe mpo ya na kati wana ekozala mpasi mpona nini osali choix euti na kati ya motema na yo po eloko oyo babengi motema basakanaka nango te po soki olingi mutu okotisi ye na kati ya motema mpo bokabwana ezalaka mpasi ozoluka ke obela motema to obela AVC na yango sikoyo divorce mingi na ye kocomprendre soki vraiment divorce eza na mokili oyo eza mpona bapapa siko motuna na ngai ya mibale ezali boye mpona nini bapapa bakipaka bana te batikaka charge nyonso na boka bamama meme oyo bapapa oyo baza na kati ya mabala meme bapapa oyo badivorsa surtout bapapa oyo badivorsa mpona nini so okabwani na mwasi okabwani mpe na bana yango ezalaka nini yango ezalaka faute na biso bamama oyo ezalaka likambo ezalaka nini merci mama maloba pa na nga ou bien o continue naloba teloba merci mama na bani na première phrase no oyo olobaki ke pourquoi bamabala eza kokufa obandenga wana olobi deuxième yali oyo bawa bamabala ekufaka mpona nini mabala ekufaka mingi ezalaka mpona biso mibali ezalaka mpona biso mibali mpona nini mobali atalaka mingi libanda alors mobali soki akomotala libanda yo mwasi soki oza makasi te yo mpe okomi kolinga osala revanche lokola mobali oputa bible eboyi yango ye mwasi akoki kolanda mobali na ye te makambo azosala libanda me mabe mingi elaka na biso parce que tolingi otala libanda tolingi korespecte bamama na biso te wana naza d'accord nango me mabe mosu eyaka ndenge nini wana mpona divorce mabe mosu eyaka na divorce mpona nini mobali soki ayebi ke yo la reine Nzinga bien mama moko boye bien sœur moko boye bien jeune fille moko boye olakisa ye kokende musala te olakisa ye kosomba elamba ye moko te ntango yo obandi na kifiancé okosombela ye chaînette osombeli montre osombeli bijou ntango bokoti na libala alandi comportement wana ntango yo obandi koloba
sala boye ba condition na nyonso pe mobali akoki pe koboya alandine su passe oyo mai eza kotiola mwasi mususu abando tombela ye babiloko parce que yonde mutu olakisaki ye yango ba divorce eza ba sorte ebele mobali akuti yo na ba condition oyo ye aluleleki yo na musika te epesaka pe ba condition nga naza para nakoki koloba biloko wana te mpo na respect mais ba mama oyo basokolanda tina ba papa nalobi bien ke mobali mususu ba divorce yabe pona mabe musu ya basi mobali pa kei akuti ndenge condition wana eya te na efandeli ya mwasi nalobi te ke nzoto ya mwasi pona respect efandeli wana asepeli te abandi koyima oyo azalaki boye nakasaki azalaka pa boye bon donc eyelakisa ke mobali ebando longola love ebando kita mobali abando dimine love ti omonaka love ekomi kaka obrique oyo tutanga na classe ligne obrique ebando tengama donc ti bokokende na divorce musu mpe yali biso mibali totalaka libanda ntango oke kuna ogute batieli yo soki zakrala soki nini okei obosani elukeli bino divorce eza na bacondition ebele badivorce mais mpo na respect tolingi tu koemilie bamama te mais nalobi kaka na code ke bacondition mosusu mobali akoya kokuta yo lati versas mais aye na ndaku eza ndenge wana te donc yango wana na parabole merci mama zinga na parti wana na deuxième oyo olobi pourquoi biso bapapa tolingi koede bana na biso te kosoutenir bango te yango wana nga nalobi ke ezali mabe na biso mibali mobali il faut respecter mwasi oyo abotine meme na divorce parce que bana oyo bobimisi ezali ya yo ya mutu oyo akoya te il faut yo olandaka osuivre ke bango éducation na bango habillement na bango batablette na bango bafone na bango il faut opesa bango bakado eza normal naturel parce que ezali bana oyo ya yo makila nga nazalaka d'accord te papa oyo asundelela bana na mwasi ye akenda kozwa mwasi mosusu place yo okei okuti mwasi wana mpe okosala bango ndenge wana yango wana ngai comme nazalaka moto oyo nazalaka logique nandimaka te mobali anéglige bana na ye ou bien atika bana na ye apesaka bango bakado te asombela bango barentrée scolaire te nga naza d'accord nango te yango na bake para oyo asoutenaka bana na ye te aza irresponsable il faut kosoutenir bana na yo kobanda na A ti à Z parce que baza makila na yo il faut kopesa bango bakado biloko nyonso parce que eza ya yo eza ya moto oyo akuti mwasi na yo te wana eza mabe. Merci mama Matondo. Oui, merci bien papa combattant. Nalandi malamu. Na liboso olobaki ke mobali soki aketa mosusu azomona mwasi na musika ye azobulele nde mosusu ntango akokoma pembeni na ye makambo oyo abanda kokanisa nzoke eza bongo te siko yango wana sikoyo nalingi naloba ke omoni nde nakoki kolobela olobelaka siko na ndenge nini na ndenge ke okutali na mutu bolingani na mutu boye to na baniveau ya Facebook nayeba nano esika wana na comprendre bien te mutu osomona deja to oyo nano omona te na comprendre bima bien te bolimbisa mais comme eyali nabimisa il faut nabimisa bamama balimisa eza boye ok eza lokola mobali na mwasi bakutani meme na road oyo tobengi avenir ou bien na ba restaurant na cinéma ou bien na stade ou na concert bakutani bapesani ba numéro basali rendez-vous na restaurant ou bien na quelque part tango bapesani ba numéro bandi kobengana mais mobali wana alulaka mwasi na ye selon ndenge amoneli habillement oyo bakutani premier jour apakoli ba crédit atie plante atie perruque alati sexy mais vie na ye réel eza ndenge wana te epuis lokola PR moko lukuta donc vie na ye normalement na ndako na ye aza ndenge wana te
na ye eza ndenge ye azali te. Donc nalobaki yango na code mais nabimisi sikoyo ntango mobali akomona ke aye abandi komona ndako ya mwasi mwa basola pondu sola madesu na bamire yango nabengi na code mais olobi naloba aye akuti nalobi te ke mobali nyonso selon badivorce aye amoni alobi masa mwasi oyo nakendaki ndenge alataka wana azali ndenge wana te donc atikaka na ye nyonso desordre boyeboye nga pena non parce que mobali alukaka place ya kimia place ya fraîche biso mibali tolingaka place oyo ofandi ozo batieli yo tv ozotala sport na yo ozotala même information na yo oza na mopepe mais iyele ndako mosusu oza na place ya kotala même tv eza nango mais désordre yango nabaki ke badivorce mosusu eyaka ndenge wana donc nakokende na molai te napesi ya exemple wana bino moko mpe boza boyebi parce nga na respectaka mingi bamama nakokoma te na emilie ti ocomprendre phrase yango donc nakokende yango wana parti otunenga matondo pa na yo. Merci papa. Bon mpona nga soki ke nakoki koloba mwa moke kote wana ntango olobi ke bokutai na mutu ndenge okutelaki ye ndenge avandela na ndako te sikoyo atake yo mobali oza vraimen na bolingo ya mwasi wana makasi oyo okuta sikoyo mwasi yango ndako yango eza désordre ozomona kuta esika otala te sikoyo soki vraimen olingaka mwasi wana oyebi teke yo mpo koki koyede ye okoki mpe kosunga ye ovandisi ye olobi ke mama omoni ngai nazalaka awa bien osali boye soki olala kuna na ntongo ntango kolamuka obandi obongisa ndako obandi yo olamuka moto ya liboso banda sikoyo kobongisa ndako ntango obongisa ndako wana mwasi sikoyo ntanga kolamuka tuni papa osala nini mama ngai mama alingaka kovanda esika moko foza pena na propriété pena makasi omoi te esika wana otei deja mwasi wana soki azalaka sali te apati wana yebi na motu ke papa oyo papa fitire mobali nanga oyo alingaka soin alingaka propriété makasi tika sikoyo ndenge asalaka nabongisaka mpe ndako omoi teke yo mpe okoki kosunga mwasi wana mais okoki koboya ye te okoki mpe koluka mpe te motu mosusu osenga conseil kaka yo moko ndenge olingelaki ye ndenge kaka mpe yo moko mene okorige ye na baerreur ya mike bon tosote esika wana papa kosete na moke nakape parce que ngai nada mie nabongisa parti na yo pe parce que bato baolanda biso bacomprendre ke wana da osoto me ngai nangi nabongisa yango babongisa oyo okuti ye ozwi ye mais azwi négligence mpo na boti bi asali nini yo bandi kokorige mama ozalaki boye te mais mutu yo okuti abimaka na balabala propriété akosa bato mais oye kokuta yango ndenge wana te wana ekomi soki volonté yali parce que il y a des rabbi ne change pas ezali mot français rabbi ne change pas ezaka te pour la Bible eza pe na bato oyo basite donc rabbi ne change pas bazali okoki koloba ndenge olobi ke mama sala boye moi akatelo tia so libite ke na yo olobi pe boye aye pe boye okuti no ka ngo ndenge wana donc rabbi ne change pas ezaka na Bible te ezali mot français c'est que ezali na batu pe ke rabbi ne change pas. Merci maman. Merci papa. Eka lobi rabbi ne change pas ezali mabongo ba msusu pe balinga ba on PRR te. Mutu msusu oyebi se sala boye mama bongisa boye et memi lo sous problème amoni osu ke oye ko contrôler ye oye ko donc ye ndenge mena vie na ye yo oye ko siko baksalika msusu na kati nzoka eza bola mopona ye. Eza bongo vraiment merci mingi pena na sepe na mutu na la réponse au PC. Côté nani oya bana ndenge o sira ikoloba pona concernant makabu ya bana pona ngana ko ikoloba nini omoni ba papa misusu soki basunga bana bango te peut-être ba yebi ke bana biso poto basalaka après bana biso bakendaka ba classe biso moto biso classe poussani niveau neti en Allemagne bafutaka pe bana
Tam so ba FT classe, soft ba futaka. Omo zo mbongo, zo kende classe. Sikoyo. Ba papa sikoyo, peut-être loko wana ba mona ke, bana na biso ba futaka ba mbongo. Est-ce que eza suna tina moko te, ngai na kende sunga bana na ngai. Mais biso antake ba mama, tozaka na biso bema na besoin mbongo na ba mbongo na bino te. Tozaka vraiment na besoin mbongo na bino te. Pour na soli pe na quelque ba mama. Tozaka na besoin mbongo na bino te, mais tozaka na besoin ya bolingo. Bozalaka pena na amour wana pona bana na bino. Po bana wana baza bana ya batu mibale. Mama kaka te mutazwaka zemi kaka ke kaka nzete azwi zemi. Papa mutapesaka mama zemi mama boti. Soko tali kutu bien bana wana baza ya ba papa po biso bomba banka na libumu. To mema kaka zemi na bino na libumu. Po bino kokoza na zemi te jamais. Somo to yebi. Biso to bomba bino na libumu to boti. Mais ça bana na bino, bautaka na mikongo na bino. Mais pourquoi c'est que bino ba papa vraiment tant au divorcé na mwasi donc kara o sepeli kuto bendi maboko donc comme na yo okende boyo ozonga boyo mbongo na yo e comme na okala ya basi oyo bazang o baboya na bango mabala fale kuto mbongo yo zo sala o sali saka bana na yo antana muke wana bi ofongoli compte moko boye ozotia pona bana ala tosala poto na poto poke na banki na yo pe na ndenga secret ok peke ok fongola compte na yo fongola compte pona bana nanga ozoboka anta 60 euros anta 30 euros ozoboka na pona bana na yo mais bino ba papa compte boyebi ke bana bafutaka bango bana biso basalaka na bango bana bavandaka bazate bana biso baza na bambongo na bango donc pana bino kutu etalaka bino te bambongo na bino so bozwi kaka ya misala na bino bokangisi bino wana bokeluka basi oyo okekuta tie ba plante ya mibongisi donc yo ozoyeba te ke mbongo wana ye azotia ba plante mbongo wana ke azosomba bilamba eza bambongo oyo azozwa pa mibali différent basi wana bazalaka na mibali moko te yo ozokanisa ke mwana mwasi oyo nazwi ye mwana mwasi kitoko na osala ye po azala rien yo kaka te moto osala ye po azala lelo bamama mingi bakoma kosomba bafuta baproduit ya kopakola tozoyoka na bainternet bamama bakoma kosomba baproduit ta mosusu ya 400 euros mafuta kaka ya kopakola 400 euros siko biso toyebi basalaire na biso ya poto oyo tozwaka mwasi moko to akotelemaka tongoli maboko ngai nazwakaka 4000 okosi toyebi basalaire na biso siko yo oyo okutana na mwasi wana mbongo na yo ozozwa ya mosala ya pasi oyembala moko mama zwa 400 o 500 kino soma ba biloko na yo botiaka wana mais bana na yo ozokipe bango te ozosundoli bango pa mama wana yango na siko papa esika wana vraiment est-ce que bo raisonnaka vraiment to bo raisonnaka te na lina yeba vraiment boyebi te ke bozobongisa na bino pasi mosusu fale kutu mbongo wana kutu kotinda yango ata na compte ya mama na bana po mama na bana ta bongi ya ngali ekosala nango ata kutu bodivorce na bino ekosala eloko te povi bato baomona ke esaki ngandi boye anunaka te boye omwa teke eza kaka lokumu na yo moko mais ntango ozokende oboya bango mpa baso baboya na bango mabala baso balinga na bango bavivi ya loyenge ozomona te ke bozotia motu ya makala likolo na bino lobi rendez-vous na 70 rendez-vous na malade kobela te po oza motu te mais soki obeli okolukaka bana wana yango na papa na tuna ndalumaki na ke molai makasi ezalaka nini yango bambongo na bino ya pasi bokebwaka wana na basi baboya mabala ezalaka nini ezalaka nini. Merci maman Matondo. Tant tozoloba il faut bato bazwaka quelque chose parce que même Bible elobaki mutu azala mato ya koyoka ayoka oyo azala motema kondimandima eloloba nini ntango mobali akoki kolinga mwasi eza nango mabe te na mwasi mabe te mais konéglige bana oyo yo oboti ekomi mabe wana naza d'accord nango te kolinga parce que au sali divorce bien aux ana mwasi te okoki kolinga mais obota quelque part bien aux ana bana il faut ebake bana wana baliaka bana na rentrée scolaire bana wana bazana ba anniversaire il faut soutenir bango il faut kopesa bango il faut kosomela bango même ba beg o to bengi ba mbetu oya ba ya bana soki ekwei ekomi nini vice lembi
Maman bengi yo, atindi jeune fille, yenta papa na bino. Asomeno metu, il faut ça la ba geste wana. Mobali a solo ayebi bana na ye akipa bango tina bambetu na bango. Soki mbetu amwana ebukani ye moko papa akosala ngo ake kosomba na shop apesi adresse livraison ye batikeli jeune fille na ye jeune garçon na ye. C'est ça otobengi ba parents. Ngana zaka d'accord te na ba parents oyo batikelaka ba maman 100%. Moi si ata aza kosala okoki jamais kolandela mbongo na ye. Moi si même aza kosala ba kope na ye ya mike mike yo mobali il faut zora charge. Ato lingi mwasi ya musika mobali il faut eba ko aider ye. Mwasi ba edaka ye pona a déconnecter. Mwasi ba kabelaka ye pona aye bake aza engagé. Et kakateke mwasi soki aza kosala o kabela yete. Mais mobali te esengi peteke o négliger bana na yo. Wana ekomi péché, ekomi lisumu. Même nzambe aboyi yango. Nakoki ko condamner yango 100% ba parents nyons oyo batika bana bokipa bango te ngana ba bino ke bosolo na komba na lobi ke eza mabe. Makila eza ya yo soki bana na baza kolela. Wana malédiction et que zongela yo parce que yo mto biso bango na mukili. Et puis bana na soki babali biso mutu toyaka kolata veste. Biso mutu toboyaka ba parents mususu oyo babokoli bana balata veste. Yangwana bino bozo quelque chose na vidéo oyo atika bana azonga akoma ko aider bana na ye 100%. 100% ata olongwa parce que tango ozo kipaye na rentrée scolaire ozo sombela ye mwa biloko ba jouer ozo sombela ba game ozo kipaye même sport na ye même activité na ye moko boye c'est que au pesi 100% même oza wana te yangwana ngana d'accord te na ba papa oyo azana mwasi na libala asomba ta c'est multe ezana mibali musu azana na libala abimisa ta bien roté mwasi akonosomba ngombe na Château Rouge bien ngombe memi na Berlin no papa yo yali akataka avimisa mabumu na kolala mwasi po ya yebi wana mibali wana en tout cas naza d'accord na ngote yangwana mibali wana balaka depuis abota mwana akoksi memi 20 ans Olanda CV ya mwana wana asombele memi kadote kaka happy birthday to you my daughter happy birthday to you my birthday to you daddy love you baze bele ngana bino naza mobali na yebi yango soki olobi ndenge wana naza d'accord na yoki na para oyo ata sala libala kado kaka mwasi ye musane ba mi boya na sali mwa eloko mobe boya komela omula ye mutabilisi na yete me abengisi bato yango tobi ke mibali biso to komi ko telemela bino a partir ya lelo ngamo ndiko na bino ke na lingi yango te bo respecter bana na bino pe bo pesa ba madame na bino ba extrêmement respect okota mwa 200 na compte sombe ba bana bino ko lia mais ozarano su wana te ezana ngo normal parce que makila na yo merci ma na éviter parti mususu oyo baki na kobasu nino obayi kamoboe à part oyo obayi su likambo soki bokepa ba makangu no baso ba oui dans le but ba mbongo na bino bokaba ngo pa baso ba boya mabala bete exemple mwasi aza bijou mwasi aza fruit lilalo était là okoki otika lilala na yo epolate okoki otika na yo enzumuka te alors pona kokabela basi nga pe na ko baki eza nango mabete mais ko respecter nde ba oyo yo otiki oyo yo boti liboso ko négliger bango te pona bana mama na lobi kokaba eza nango mabete parce que to mona ba parents na biso ba bantu azana ma Hélène azana ma Afosine azana mama na so na ndako mais au mona jamais ba bunda to lobi te ke ko sala mais toujours ko pesa ba doit comprendre que biso to ye ko pesa quelque chose ba ba yebaki ko négliger oyo obota liboso te pe soutenir bango 100% ata olongwe moi si pe oyo okei ozana droit o kabela ye soki azana ye ndumba te azana ye mobulu te soki simbi kabela ye parce que moi si moko te
akoso balipapa ye moko, plante ye moko, rouge à lèvres ye moko. Non. Moi, si nyonso esengeli ali ata un franc, ya mobali na ye bien, fiancé na ye, eza nango mabe te, mais bana nde totikaka ba mama te na charge. Mama aza moto oyo afandi na ye 9 mois na libumu asouffrir, pe akolisi ye, totikaka ye asala bango anniversaire, ba rentrée scolaire, wana ekomi mabe. Yango na bengi ba jeune, biso ba parents oyo toza ba jeune, toyebaka ke ba négligeaka bana te. Merci maman. Maloba epanayo. Merci papa, merci. Côté wana na beteli yo maboko makasi. Tango lobi ke mwasi pe aluka kolata, mwasi pe aluka kosombela ye boye, eza mabete tango mobali azokabela mwasi mbongo, eza mabete. Yo moko kape lobi yango lisusu ke na mibali loba tango ozokaba ozopesa pe pa bana yo, ozosunga pe bana yo. Wana nde kitoko, ngai nde sikona sepelaka mingi na bapapa oyo bazalaka vraiment bongo. O divorce na ona mwasi, okutani na mwasi mosusu libanda, okutani na mwasi mosusu po papa pe soko divorce, eza normal obala. Po esimbi te na mwasi wana. Okofanda nga pe boye, eza normal luki mwasi mo boye ya malamu. Me tango po zui mwasi wana ya malamu, esengi peke osungaka pe mwasi wana. Me papa yebango peke eza na mibali pe bakabaka te. Donc mibali wana eza ndenge na bango. Tango bazalaka deja bana mike, omona mama te biloko eyebanaka tango na bomwana. So omoni okoti mwana mobali, otelie biloko, azolia, azotela na munoko te yo mama, yebake mwana mobali wana tango okola lokaba te. Nga koko na nga papa, koko na nga za so na pesi kaka biscuit, omona azui atalinga, fa pesa na tozolia mo biso mibale. Alesinga ye moko palie. Eli kolobake tango akokola aza mobali moko bandokaba. Kokaba na basi nyonso te. Mais akoyeba kolakisa mwasi na ye. Wana vraiment eza malamu mingi. Mibala bongo vraiment nga na lobaka nzambe vraiment pakola na bango. Bao vraiment bayebi valeur vraiment oya bana na bango. Bao bayebi pena valeur pena ke ya mwasi pe oya bimiseli ye bana. Siko eloko mususu eza wana papa nalingi na tuna pena mutuna oyo. Pour les autres, et pas papa oyo irresponsable. Toi pas papa oyo papa oyo ngala lo banzamba sala te. Toi papa oyo nzamba sala, wala papa niveau likolo, nga benga bango, baza papa oyo nzamba sala. Mais papa oyo ba irresponsable wala satan mutasala bango. Siko pour nini papa wana bazala kaso kabwa ina mwasi, okomi kokendo tonga ka lizusu mwasi na yo pa basi mususu. Eza kani nango. Omoni teke tango yo zotonga mwasi na yo pa na ngai na kobanga yo na tango ye kolinga nga okomo tonga mwasi ozotonga ozoloba mabe ya mwasi ozoloba mabe nga pe na kobanga tango mosusu okabwana nga okebeta pe masolo na nga eza nde malamu mingi tango divorce na mwasi soki asala yo mabe okutani na fille moko epe omoni kosepeli na ye boza malamu oyi kopartage mama na souffra na vie, mama boye, eza nango mabe te. Loba, eloko nini oyo mona libala. Loba tango susu ngai, esika wana, tango susu ngape nazalaki na makambo wana, namoni ke esika outa, basala yo bongo, nakoki pe ko changer ngai moko sa kutu ke, nayebisa yo ke ngai pe nazala na makambo ya mwasi wana. Mais, ezalaka nini, yo mobali o divorce na mwasi, okomi kolobela mwasi no vema mabe, oyo pena ya mabe. Soki mwasi nazalaki moke, tala ye kuna munene, akoma munene. Tala ye kuna za lokola kwanga boye. Tala ye kuna boye, tala ye kuna ayaka munene te mwasi mobimba yo kutu bie, yo za na nzoto. Siko, ezalaka nini yango? Ok, mwasi wana te ye kutu. Donc, bolimbisa nga pona terme, ndumba moko boye. Wana mwasi, abana kobima kutu na ndako na nga libala. Boye, siko, ezalaka nini yango vema kosamusa ba mama ya bana bino. Ezalaka ke sengo kako mwasi alinga yo amono mutu malamu to nini. Naloba. Oui, natiki yo maloba papa. Merci maman Matondo. Eza mutuya na kolobango na deux sujets parce que la joie Elisabeth. Boa noite, muito obrigado. Na kopesa yo na oyo nga na yebi selon mobali. Na kobanano oya yo parce que na pesa yo magloba na yo parce que
ozwa mwa kimia omoni mobali oyo akina kotonga mwasi mobali te aza selon babibalo bazali mais éducation te babibalo bazali biloba tobenga bango bafo mibali atanga lelo benga ngo fo mobali oyo abia atongaka mwasi na ye te atongaka te mpo na nini parce que aboteli ye abimi na ye eza pasi mpo na atonga ye oyo moni akenda kotonga wana ezalaki bolingo ya profit bosalaki erreur ate yo zemi aboti na yo mais azalaki na amour te déjà soki akei akokontinue kaka kokritike yo parce que ayaki na intérêt mais oyo tobengi bolingo ezalaki amour même bopanzani ezalaka pasi mais soki omoni ye abeti lisolo akobeta yango mpe kaka na code mpo na nini ezalaka mwasi oyo soki onaye na parti na nga oyo ayo nalobi oyo yanga sikoyo mpo na bimisa mpe kaka asige wana mobali wana akomi moloba mpo ya nini basi mingi mpe bazalaka mabe ntango ayambi mobali ya motu landanga mama oyo eza eswaka bino basi ebele bazali te mabe mpo na nini basi ntango ayambi mobali ya motu ayeba yo oza yo moko ayeba oza ya divorce ye nde mwasi abandi kotuna yo na ye bokabwana nini yo na ye bosali nini so mobali mosusu oyo aza na makasi te mpe aza na bwania te chaque jour mituna wana tobenga ngo mpe yo moko yebi to bango nini na lingala asopani mpo nini mwasi wana na makambo mabe mwasi oyo aza malamu ntango oyebi ke mobali wana okendaka mpa na ye oyebi ke famille eyebi yo aza divorcé obi aza na mwasi te pourquoi yo kotuna ye ex na ye donc mwasi wana moto aza mabe mpo na zwa biloko ya kofingela bana na mwasi wana mosu alaka mobali te question parce que yo na ye bokabwani mpo ani mwana to bano na yebisa ngai mwana bofai na chambre yebisa ngai yo na ye bosilani mpo na nini obala bi eloko te yo mpe eloko te kaka bosilani omonaka pression wana chaque jour mais soki oza na bwania okomaîtrise yango mpe kaka okoyebi komema ye mpe kaka na boye eleki nango mais ezali sikoyo mutu na mutu selon capable na ye mpe koyeba koloba likambo oyo oyebi ke okoloba te etali sikoyo yo moko mais mpona kopesa mibali faute na makambo wana napesi décision yali pression ya mwasi oyo yo okutani na ye mpe mosusu yali mibali oyo toyebi ke aza na ye ndenge wana mibali oyo balobaka bilobela babomaka makambo te bokabwani akemi kopanza yo na bafamille na yo na ndenge oyo yalaka wana mpe bazali baoyo mpe bazali bango na respect alobaka nete mais ake kobeta ya mope pression ya mwasi wana parce que basi ebele balingi likambo wana mingi omona bofandi kaka boye yo na ye bokabwani mais mama nayebisa oyo déjà te yo yebisanga bien te alingi azosu bainformation mosu mpe yali mpo na zwa ye mpe ntango ayoka ndenge wana abanda sikoyo kotina yo ezaka te so ayeno sikoyo baje moko lokola ke otula me otula te do yango wana mama bina lelo clé parce que aza mobali na beti bena ndenge yalaka matondo malobe mpa na yo napesi merci papa mpona réponse na sepeli na vie soki omoni ete okutani na mwasi ya bongo azotuna yo makambo yo boye eza mpe malamu te po basi mosusu balingaka bayeba kaka nyonso oyo eleka na vie na yo mpo ekoma sujet na ye soki osali mabe moko tala kutu yo boye tala kutu ye boye tala kutu toki ntango azomona mwasi na yo na nzela moyen mpe mpe ex na yo na nzela moyen mpe apesa ye susu valeur ekozala te mpo ayebi kaka ke si olobi deja tout mpo na ye soki amoni ye akopesa susu valeur te yango na mpo na ngai atake mama na koloba soki mobali odivorce na mwasi oluka te olobela mwasi wana mabe olobela mpa mwasi oyo oke kokutana na ye tanto kutu yo ozoloba mwasi no mabe mpa mwasi wana ntango mosusu oyo kutu okolinga aza mwasi mabe kutana na mobali na ye sowa na ye okoyoba kutu makambo akoyebisa yo oba kutu oyo natika ye kutu azalaki na ye vraimen malamu siko esika wana sikoyo
et osopanaki déjà nazoka makele moko na ngate moi makele nazoyoka ezosala makunda na okopa te le batazu connexion na ngamu ke yesa ni ngate ok ça va siko au moins te ke eza vraiment malamu mingi vraiment te na eloko wana bapapa bopombaka salite ya basi na bino ntango okutani na mwasi vraiment mosusu eza ngo na ntina moko te bo bandoloba so bavi na bino ke ngai ezalaka boye ezongaka boye eza nango na sens moko te toyebaka kosoigner ka barelation po toyebi te liboso na biso toyebaka te toyebaka oyo ya sikoyo me oyo ekoya comme te toyebaka yango te yanga bapapa bosoignaka esika na po biso bamama eza mpasi oyoka vivake mama akelobela papa mabe ye kutu bazali mpe bazali bamama mpe ya bongo bazali mais so omoni basi ya bongo bazwa éducation vraiment ya malamu te epai bauta po mwasi toujours azalaka mwasi azalaka na motema monene mwasi antake okolimbisa na yo mobali te me toyebaka kobomba bino nde tobombaka basalite ya bana oyo biso toboti pomoni mpo tokolisa bana tomonaka mpe ebele me soki oza motema bomama te oya kokabwana bana bake boye yo ozongi boye eza ba kitoko mingi te biso bamama kote wana totikaka kekutana mobali banotuna ye bamituna ebele concernant mwasi po okendango wapi olinga te wana azalaki mwasi na ye ndenge alingi yo ndenge mpe alingilaki ye ezaka baponte ta ya vie bon badivorce kaka ndenge eyaka yango esala mabongo siko motuna na nga biso nakoki kotuna ezali mpona nini bino mibali soki okutali na mwasi olingi mwasi mpona nini bolakisa bango mpa bandeko na bino te okosala mwasi bato inane 2 ans mais ozobomba kolakisa ye bandeko na yo to kote wana ezalaka vraiment nini eza ke ozokosa ye to ozobomba ye bon bobombaka nini merci mama ezalaka napesa yango de sujet place wana de direction ngeloba nini mobali mosusu abombi yo te mosusu azolinga ayeba mwasi naza komema ye pa bafamille na nga azalaka ndenge nini liboso mpe atambola na banani nakoya kozwa mai ekufela mbwa na lingala babengango ndenge wana ya sujet liboso. Deuxième mosusu elaka pena lokuta parce que pa baparent na ye pa bandeko na ye azalaka na Angèle azalaka na Anita soki amemi yo ekomi deuxième babake ndeko odekone yo basi combien okolakisa biso na mokili yango wana nakenda molai te napesi yoki nazalaka contre bino to na bipeke mosusu eyali biso mibali lokuta ozali ya na ani kuna ntango mema Angèle epesi mobulu yango wana azosaloka aje ya kobatama wana biso mibali place wana to changer to respecter soko za na direction mosusu tika kobomba moto lakisa yeke naza na ye mais deuxième mosusu ya la mobali aboyi parce que amoni ke capacité na yo ya mwasi aza na ye ayoki déjà yoki trop soka memi pa ba famille na ye il pesa lokola ke babaki mwasi wana abimana mutu boye mwasi wana pe na lobi po na mibali na lobi po na bino donc faut to supportera des camps donc ezaka te mobali aza lukuta aboko memuna na famille na ye po na mais bino pe azotalela bino pe selon vino akala otambula mabe moyen pa memo na famille ya te akobika mutu moko ya kotala kaka ti mutema neke changer amikitisi amemi yo mais eza pe pressé te mais po na nini aomona déjà ke mwasi momba téléphone mwasi momba koyamba ba appel kosukana mibali akombelo o so na memi na famille na nga lelo tango ya nga na ndako bambanda bakoya wana pe foti na bino mais mibali pe musu basala yango pona aza lukuta aza déjà na ani na ye tango ya na Angèle et comme débasi na famille ba parents na biso balingaka te oui bien ba parents na biso balingaka collecter débasi te parents nyonso lo ba azala moyibi ataza na souffrance et collecter ni aba non ngana lingaka Angèle donc c'est oui mission mi balé malobe pa na yo pesi déjà
des camps de maman. Merci, merci, combattant, merci, merci. Nakawana vraiment et dérangera vraiment ba maman ebele. Nakawana dérangera ba maman ebele. Siko ndeka oloba ike mibali mususu ezata mususu azota ya no mwasi mususu ta mususu lokuta mususu ta mususu boye mais omoni mibali oyo bazaka lokuta ta mususu azala yo azasu na Angèle azana Sophie azana boye ba mibali wana ya nga alobaki basala ba choix ya malamu te. Pourquoi okosala ba choix malamu te? Lelo yo mobali okuta ta mususu okuta na la reine Nzinga. Oyo okuta na susu na Sophie. Ozui susu soki Isabelle. Ozui susu soki nani. Okomi na bauta mususu 5 na mbala moko. Siko na 5 wana oyo zui mbala moko. Moko wana mususu azo sokola yo makolo, azo sokola yo na douche, azo kata yo basuki, banzaka. Siko mususu wana azata mususu na bolingo wana vema ya kosala pana yo azana respect devant yo. Mais tant mususu tanto azana mwa bakopita babaka mike bana boye bamakambe bele ka oto zalo na bavi na biso. Azo zwa vema ta wana te vema ke pona ko soigner yo vema bien biso ko beta mususu ayebite to ko bakata mususu ayebite. Ayebite ke mobata mususu kata ye manzaka, ayebite ke mobata mususu ko sala bon bio moko pa mike po sepela. Mais aza mwasi mo pena ya malamu alingi yo vema na bolingo vema oyo balobaka ya bolingo ya motema. Po bolingo ezaka motema. Bolingo eza motema. Po soko lingi muto okoti na motema. Siko basi wana siko oyo ozo tester. O tester no oya sokolaka yo. Otali oya kata ko manzaka. Otali oya mimaka yo soki na mukongo. Otali oya alokola ko de soko uti musala sapato nyonso wana. Siko ozo tester bango tango bayaka na ndako na yo. Au moins que si kana okosala no choix bien te comme tel mibali na biso pe balinga na bango ba vie à luxe ke bazo sokola ye bazo sala ye boye akopona nani akopona kaka mwasi oyo bazo soko akopona mwasi wana oyo azo sokola ye akopona mwasi wana azo kate manzaka mais oyo azo ya pana yo ya lambi a servir yo ayebi na ekude bakata na mobali manzaka te ayebi na makambo wana te ko balakisa ye pete pa ya uta au moins que mwasi wana okolinga ye te siko tango kotika mwasi wana lobi siko komona siko baminda tango siko kotia mwasi wana siko bokomi siko kovivre na mwasi wana okomona siko makambo mususu ke yo ndenga banaye kosokola yo sokola ko sute ekomi ke nanga kolemba mwete na uti musala basokola yo mais boye bakate ke ne bandeli ya bolingo basi mususu ezala kaka ba China kabino basi mususu bashina kana bango bino ayebika soki na mutu oyo point faible na ye ezalaka kote kosokola soki na sokoli ye wana vima mona anga vima na ye naza mwasi na yebi nyonso esika wana omonte kata 200 na nge kobima wana 300 na nge kobima wana me nalingi na ngai ye te nazosala ngo kapaso pesanga bambongo po mwasi alingaka kolata mwasi alingaka kotia ba make-up mwasi alingaka boye siko mbongo wana nyonso oyo 300 na bazopesa ye to 200 wana omonte ke zosunga ya kosala ka biloko moko boye pona nini po osopa na opesa ye ka bambongo mais lobi tango conscience na yo kozonga okomo kekete sikoyo oyo azalaka malamu pa na ye yango na pene esika na bapapa na ngai vraiment bosalaka erreur grave eza lebele baperda basi na bango mpenza ya vie ebele baperda vraiment basi po mwasi soka ligi nango tuna wana eloko moko omoni papa nanga omoni biso basi soki olingi mobali biso tolingaka bino vraiment na mwasi soki alingi alingaka vraiment mwasi soki apela alobi ke nalingi yo doke navandi so na motema tolingaka vraiment soko mwasi mpe soki aboyi aboyaka na yango sikoyo bapapa boprofitaka na eloko wana te po eloko moko namonaka bapapa ezalaka soki mwasi alingi yo makasi bolingo mpe bebaka soki tango remaki kaka mwasi oyo azolinganga makasi azosalelanga bazuwa bomona ke mwasi oyo alinga mwasi oyo oyo ye te okomomona ye lokola mwasi moko azanga na ye ntina mwasi alandelanga kaka mwasi makutu ngaku nakipaka ye te mwasi mabodo bolingana bino te balinga bino na bolingo pourquoi bolinga te balinga bino na bolingo ederangeaka bino ke mwasi alingo makasi ederangeaka bino soki ederangeaka bino
atake mobali yebisanga na yeba po exemple na bato bazolanda biso baninga na nga basi bayekola vraiment na eloko wana. Merci mama Matondo. Na kopesa bwania pona basi ba comprendre mibali ba comprendre na kolo bakaka te pona faute ya basi to mibali me na kopesa pona ba marié na ba fiancé na ba oyo baza ko bandela bolingo bayeba nini oyo biso tuza koloba kolinga mutu akato manzaka asukola yo wana eza nango ba mibali ya ba escroc omoni ya mobali mena lobi yango osukola o kokata manzaka omema na mukongo wana yango makambo ya lukuta mwasi mobali oyo aza mobali aza bien éduqué aza pena na besoin afana na libala manzaka te kosukola te komema na mukongo te e aussi tonte na maboko non mobali nyonso ayebaka mwasi premier jour à deuxième jour et mwasi oyo ndenge nazane boye aza na ye lukuta mwasi oyo ndenge nazane boye aye na ye mpo na mbongo me eloko efenaka mibali tolingi mingi nzoto olingi kaka soko omoni bilengi kuna okangama nanu me oyebi no deja ke eza nango bolingo ya lukuta okomi lokola prisonnier na kati ya bolingo me yo moko ozoyeba no ke masa nzelo wana pena aza mobulu masa totongaka pe masa nzelo wana mobulu me ozaka wana ezolakisa ke eza bolingo moko teke olobaki pourquoi tosalaka yango non eza buzoba pe eza tobenga yango lokola okomi lokola na bowumbu moko boye ya eloko moko boye yango wana na baki mibali soki oyebi ke mwasi oyo alambelaka yo akipaka oyo alingaka yo ekipe kosukola mutu te manzaka te komema na mokongo te me selon kozeri na bino comportement bino kofanda na bino bolingo eza dialogue eza komema moto na mokongo te kosukola mutu te bolingo eza amitié mwasi na mobali camarade batongaka bango mbale babeta masola eza te komemi mutu na ye olongole mutu vese wana non wana bolingo akamba mokili échanger tokomi na monde ezokende mbangu ke bolingo eza amitié bolingo eza camarade bolingo ezali kosolola causerie yango wana nde amour yango wana nde mutememaka bato jusqu'à la fin oyo bolingo monaka bato basololaka te wana eza bolingo te wana ekomi mascarade lukuta mokongo kosukola na douche kotia citron na mai andiki yo makolo wana ya bolingo te bolingo eza selon causerie ya yo na mwasi selon baprojet na bino selon ndenge boza kofandela yango wana ndenge epesa bino bopousse susu ap bokende ti na mariage bokende ti na libala bokende ti na fiancé yango wana nde bolingo mpe selon mwasi selon ndenge aza kotuna yo bacomportement ya bandeko na yo bafamille na yo aza korenseigner ye wana nde mwasi malamu mwasi oyo ke akipaka bafamille na yo te mpe alingaka te ayeba ke okabela famille na yo yeba deyake mwasi wana aza bien. Merci mama soki wana Matondo. Merci papa, merci nasepeli makasi nasepeli vraiment po eza na bato mingi vraiment eloko etungisaka bango na bandi basi mingi pai bazali na mibali mpe pai bazali bayoki nini oyo kombata abimisi na munoko na ye po nazosepela vraiment nazosepela makasi ndenge kombata azo répondre nga vraiment ba question nyonso azo répondre yango donc ezosala nga vraiment esengo makasi po ne mingala re nzinga nde naza liboso na bino eza mpe na mingi mpe nazoyekola mpe epai ya kombata nazozwa mpe makambo ya mingi esika wana po mutu akoka na nyonso aza te mutu akoka mpena na nyonso aza te ndenge bapapa boyoyi ke kosokola bino ezalaka nango kolingo te eloko eza kolingo eza kaka ke mwasi oyo okutami na ye nazoka bia makele nayebi te vraimen me nayebi so bazoyokanga mpena bien baeko moko ezobimela nga baoyoka yo ebongo na oyo kobango bayoka te kwani baeko ezozongela nga naokompa te mpo natangi deja kozoyo we me ezozongela nga
Oui, bolingo eza bolingo eza kaka te ke non ebongi makelele soki kaka nga na lobi mais soki ozoloba ezoyoka nango te eza très bien kaka soki nga nazoloba nazoyoka makelele mais ndenge ozoyoka nga bien ça va biso toyoka moto bato baokoma baoyoka yo oui ça va bolima bien oui eza kosokola ezaka nango bolingo te bamama na nga mpe bapapa na nga ke mobala mwasi azosokola yo se konte kutu oyo biso tosalaka mpo na bino ntango mosu omoni ke nazosokola yo nazosala babiloko moko oyo ezolekela yo misusu tanto ezalaka nango kaka mpo ndeka nalobaki mpo bimisela nga mwa mike mike wana mais mwasi batalelaka ye na respect mwasi vraimen ntango ozovivre na mwasi lukaka otalaka ye vena bien eske mwasi oyo ndenge tozala loboye na kisheri tozolingana eske lobilobi soki na tie na ndako tokozala kaka boye ndenge nazomonela ye eza malamu mingi totalaka kaka te ke mwasi asalaka boye mwasi azongaka boye eza vraimen bien te yango moni lelo badivorce eza makasi cause nango eza kaka mpona nini tozobala na sentiment tozoyeba te ke sentiment ekendaka nango po soki olingisi mobali wana te be soki olingisi mwasi wana te sentiment ozalaki mpe na sentiment na ye te mais soki nde tosalaki vraimen choix vraimen ya malamu likambo ekoki koya ndenge nyonso bino mibale vraimen soki boza vraimen bomoko bokoyeba kaka kozwa solution ya likambo na bino mpona bobongisa kaka badivorce eza vraimen ke baoyo adivorce bolingo ezalaka nango te po soki vraimen bolingo ezalaka me badivorce ezalaka te mpe tomona mpe omoni nga na felicitaka bato oyo bakufa mpona bolingo baninga na nga basi oyo bakufa na bolingo oyo bamiboma te oyo ke azoloba ke nakokende te nakovanda ata kutu matata ngo nde nakovanda kaka bon nga na kofelicite na nga bao nakoloba te ke baya bazoba libala soki esimbi te bakabwanaka nakopesa motu conseil oyo te ngai ntango moto opesi nga probleme na yo nakopesa kaka conseil luka kaka nzambe bondela kaka nzambe po nzambe nde aza solution ya tout na vie na biso ntango oluki nzambe akosala minene na vie na yo anta mobali nazalaki na esprit de mort aboma yo akokoka te me baoyo ezozalaka elika mokeka na oyo kutu bokoki kodivorce te nakelanga surtout biso wana poto tomonake soki odivorce endire epai ya kokende okezwa bomengo endenge epai ya kokende kutu okezwa kutu mobali moko oyo aleki kutu oyo ozalaki na ye nzoka vi ya libanda eza vi te vi oyo ya libanda eza vi te vi oyo ya malamu eza oyo boza mwasi na mobali boza esika moko wande yango tobenga oyo mpe boyokana eza na kati yango nde vraimen oyo nga nalobaka eza vi mpena yango wana yango na combattant tokomi na biso vraimen kokende na suka po lelo bato tolobaki tokowumela te lelo tokosola kaka mwa moke mbala nsima nde tokoya lisusu soki bolingi toya tokoya sikoyo mpona naza ntango tuna te me nayebi te soki oza na mwa liloba moko oyo ntango mosusu okoki mpe koloba mpona nga nyonso esengai natuna yo vraimen presque natuni mpe ntango mosusu ekoya nsima. Merci mama na lwa ya biso babantu mobali divorce eyaka ndenge nini divorce eyaka selon ndenge boza kofandela eyaka na moko na kote mobali mpe moko eyaka na kote ya mwasi divorce eyaka ndenge nini omona mwasi azoloba na papa tika banzela wana eza mabe papa aza koyoka te en même temps mama pe eza kolongola love mama alobi tika mwasi wana oyo oza kolanda aza mobulu me yo oza koyoka te ozokende kaka na manzela wana mwasi abandi koboya na ye maladi ke omemele maladi musu mpe susu mwasi azoloba noke ndenge ozokende na kini na yoki yo ozobima na ba jeune fille na bamboka oza kokende tika makambo wana donc mobali mpe azoyoka te ekoki meme mpe na badivorce eza na bakondition ebele wana napesi foti na biso mibali na esko na oyo ya basi parce yo place wana olingaka te
divorce mususu pe yali mobali azopekisa yo banzela ya ba église alobi ke pasteur na yo wana alulaka yo eza pe vrai mais yo mwasi oza koboya mobali alobi na yo ke mama elamba oyo olati na sepelaka nango te mais yo libaya wana enzuluka na ndaku ekoya boye elakisaka nzoto mumba olinga yango pe kaka mobali pe abandi kolongola pe bolingo ekomi ti pe bokosala be pe 6 mois boyokanaka te makambo mwasi na mobali me bozala na ndaku moko omoni ke bozokende ba divorce ba divorce eza nango bacondition ebele ekouta pe pa mwasi ekoki kouta pe pa ya mobali mobali pe aza na mabe na ye surtout biso tolingi kotala libanda tolingi pe mibali mosusu mpe baza mabe batalaka mpe susu baleki ya basi wana oyo pene nga na mona yango pena kindoki alors ntango bandeko ya basi na bakini kuna soko okei seke olingi ya na bango te ozali ya ndoki donc ntango mwasi wana aza makasi ya kosala divorce eza nango d'accord eza choix na ye donc mibali mpe baza mosusu mpe mibali mosusu azotambola na mwasi na ye na nzela na nzela na shop mais alandisi misu na nsima mwasi mosusu donc na système ya mwasi mosusu mpe na boye mona mwasi na abeti boye ozomona ezali mosusu mpe na ka aza na mwasi na bana azopusa mutuka misu kaka boye libanda donc nyonso na mpe badivorce eza nango yo lingai ndenge wana yango na olobaka si siko ndenge ezalaka ke kombata ozala mwasi na yo vraiment mwasi oyo moko linga oyo moko lula même tant azalaki jeune fille pena bana kolula mwasi na vraiment mwasi kitoko tikoyo eloko nini esalaka ke otamboka na mwasi na yo ozopala so biso ozotala est ce que basi wana oyo botalaka wana baleki basi na bino to botalaka mpona kosepesa miso na bino ezalaka nini ezali bondumba oyo nakoloba yango oyo eza bondumba parce que na manque ya respect na mwasi yo oza na ye parce que opi osala yango te devant mwasi na yo oza na mutuka ozopusa misu na mwasi na prince tala deja oza na shop ozolandisa nsima mwasi mosusu ozotala boye donc eza manque ya respect donc ozomanke fruit na yo parce que mwasi aza or aza diamant faut pesa ye respect yango mona baparent na biso basala yango te mwasi ya ndako jamais akotika ye mutu mosusu aemilie ye biso fo baparent na biso mwasi faut pesa ke respect parce que aza mwasi aza arme moko akoki koboma ye mobali na minute na biloko kolia na sexe yango na biso bavrai mibali topesaka basi ba flair mwasi okoki te otambola na ye otalaka boye gauche à droite eza manque de respect ba divorce eyaka ba condition ebele mibali azobima na bandeko basi mibali aza na mwasi plus de 30 ans abimisa nano mbongo ya semule te bazali sona bana oke naza na bapreuve mwasi basani na miso na nga ke tokilani yo kutu na ndako oyo obimisaki memi mbongo ya semolini te nga bi donc donc c'est que mobali na déjà même cadeau ya kecha bana bien iPhone bien Samsung asala na yiki parce que semolini kutu nanu asomba te plus de 15 ans na libala aliaka asala pe donc ezolakisa ke mibali pe bazali cause ya ba divorce bakabaka bayebi kofana na basi te bayebi kokabela basi te bayebi kokabela basi ya libanda bana na bango ya ndako wana eza mabe condition mosusu ya divorce pe eza bino basi nalobaki yango deja ke mwasi mosusu akozala ndenge yo amoneli yo boye mobali aye wana oza boyeme na ndako na yo oza ndenge wana te olataka bilamba etoboka so mibali balingaka obeti meme ya kilote moko sengle moko boye ya propre enzuluka te
Donc ozo tirer payé na libanda pe nemu tirer na nda coupé azo ka fresh nda coupé ça la bien c'est ça donc ba différence ça nango ba condition belé mais mingi ali mibali mtu bazam mabe ba na biso pena na ko wanga na te basi ba pesa 100% amour biso mibali nde to lingi mitu pai eza mabe ya pana ngana ko soutenir ba mama ke biso mabe to salaka to lingi ko tonda te alors bolingisa biso me bino pe bo respectaka biloko mibali balingi bino pe bo to papa lo bino ke mama ko prime église ote mama bongisa na garde-robe mama salaka ndako bweno yamba bino pe bo to saka yango wana pe elongola ka mu mobali pe mwana pe na yo ezala sute akomine kolala mwasi libanda yango na mama nango ba sorte ebele mibali fo to respectaka basi na biso mutu tozaka mabe makasi na ba divorce sur 100 biso mibali to na 85 na ba divorce très basi mais basi bazaka na 50 basi ya biso bakabela biso pe selon na libala na ba no clair pe na ki fiancé bato bakabaka mingi la basi moi so alingi mbali na ye na ke azo kabela ye mais za nango bozo bate eza pe bo wumu eza pe te omona ye yu mate mais oza papa bana na ye oza fiancé na eza normal mais mibali pe bakabaka te alingi na coach ya mwasi wana nde mabe biso mibali to yeba ke mwasi ata aza docteur ata zo sala na restaurant ata zo sala na school ata zo sala wapi soki aza na mbongo na ye yo yeba ko kabela ye asomba mwa plante asomba mwa montre asomba mwa lipapa asomba mwa eloko ya gym akenda kosala mingi na ba gymnastique ba sengle wana ba ketch wana epesa ye bien amona kaka mobali apesi nga implice na finance na nga infra eza nango mabete toyeba kolinga basi na biso toyeba kokabela bango pe kolinga bana na biso surtout mwana ye oboti konegizaka ye te eza mabe na biso fo kosoutenir bango 100% ata oke libanda obali mwasi mosusu me yebaka bana na yo moto akoyede bango aza te sa nzambe eza kaka yo yo moto koyede bana na yo liboso nzambe apres yo mobali oyo akoya akolinga bana no te ndenge olinga bana na yo kabela soutenir bango na ba anniversaire landela éducation na bango pesa bango conseil ba activité landela bango soutenir bana na yo yeba bana na yo baliaka yeba bana na yo balingi eloko boye pesa bango ngana ba clair ngana na bana mwana te me bana chaque anniversaire so ngana posi nzambe abomanga fona ba pe bien nga ngana te mwana pone na ye e baby ngana demandaka mwana olingi nini na anniversaire na yo daddy na ningi phone osutinga oh it's still nice no daddy I need new one na koso ba phone nanga parce que eza devoir nanga donc soki provision na donc na bino esili oui de daddy ok to le week-end kosomba biloko c'est mon devoir parce que parents font un devoir à domicile vers bana na ye donc eza éducation morale et physique donc tokoko tika bana na biso te mutu mususu abokolela yo mais akobokolela yo na normal mais na kolia na bango na ba finance fo yo moko place mama roi reine zinga mutuna ya suka soki oza nango soki nini batondo mingi en tout cas moni makambo nyonso kombata sili koloba soki vraiment bapapa bazosalela yango ba divorce ekodimine mpenza ba divorce ekozala sur vraiment mingi te soki vraiment tozosalela makambo papa Riki alobi ba divorce banozala sur mingi te sikoyo eloko moko nabosanaki fai natuna yango kwa kote bandeli nazoyoka mingi balobaka ke mabala ya poto ekufaka mpona mbongo ya bana mpona mbongo ya bana bambongo oyo tozwaka mpona bana na biso sikoyo tozoyoka basi mingi bazobomela yango libala eske
côté wana conseil ni pena ko iko pesa. Est-ce que limbongo pe auto zwaka pe ko iko boma libala? Merci mama Matondo. To ekaka ko pesa moi idée ba oyo bazangi bazwa. Toza moko na politique moko na éducation na biso parce que toboti awa toza na vie awa. Soki toza ko partager pona to kabula mayele. Mama mobali moko te alandaka mbongo ya mwasi pona divorce. Na oloba mo chaque fois. Mobali basala ye pona aluka aleka mwasi na mwana e na bana. Soki azana mwana aleka mwasi na mwana. Okomaka nini pona mobali akoma kolandela yango soki yo mwasi okomi kosalela yango famille na yo kaka. Okomi kaka kopesa yango famille na yo kaka. Okomi kaka kotindela yango bandeko no kaka. Okomi kaka kosalela yango makelemba me otiki bana 100 000 ki 100 J. Mobali aza na droit atelemela yango. Parce que okomi ko privé bana même jus d'orange pour notre ali kelemba. Okomi ko privé bana même miliki. Même yogurt na frigo wana ekomi mabe. Mais biso ba parents, biso ba papa totalaka mbongo na bino te me toza wana pona ko soutenir bana na biso na kolia na biema eza nango pas mal. Yo za mbongo 100 000 € no na Berlin etali nango biso te. Biso ba parents tokipa bana na biso A à Z. Papa oya kipara mwana nete wana eza mabe, eza mabe. Mais mbongo na bino mobali moko te ataka ngo misu. E komaka mabe soki okomi onéglige bana na yo. Yango mwana mobali abeti mesa pa ekomi pena yombe. Omana ke mobali bimiselo pena ke bituma pena ke buk ukwani mobali atali mbongo na atali bana na ye okomi ko boma bango nzala. Pona famille na yo makelemba les autres papa yango mobali akelemba mais mibali moko te oyo nga na yebi ba vrai mibali batalaka mbongo na bino te bakoma kotala ngo soki motela ngo uniquement pona ba famille na bino sa oyo ba fitira bana na yo yango wana nde mibali bakota asiko na ba vie na bino ya mbongo wana Matondo esio analyse totanga pe moi message ba papa pe bazokoma totanga ma message ndeti papa na biso Vindi vrai Congo voilà comment passer combattant aza combattant vrai combattant oya bo solo combattant la pese mbote combattant le ba combattant baza awa ba oni ba ba boka oui okay ya komi boye koka bwana ya ba couple ya poto eza du na manque ya sincérité, amour, vrai et surtout irresponsabilité. Ya papa na biso komi bongo ya donc on comprend déjà komi. Très bien. OK. Eza vraiment bongo. Donc pour na ngala eloko la robakisa pour na mbongo wana ya bana. Omoni mbongo ya bana. Mbongo ya bana bapesa yango biso te po tosala yango balikelemba. Bapesa yango biso te po totonga ma immeuble na Afrique kuna. Bapesa yango biso te po tozala yango na muziki na biso. Eza mpona bongo te. Soki tokoma okabola mpona mbongo ya mabala, donc ekomi likambo mosusu wana vraimen ekomi likambo mosusu. Po ya liboso mbongo tozwaka wana yango kaka bana na biso balataka. Yango kaka pe bana na biso tosomaka babiloko. Yango kaka pe tobombela bango na compte. Mais soki mbongo yango sikoyo ekomi lisusu ke tokoma osala yango bamakelemba c'est que nayebi te. Donc biso moko mpe kotala mpe esika wana biso moko kaka mpe tozoluka baproblème na mabala na biso. Pourtant papa kosepela nango te. Pourquoi mama ozosala balikelemba na mbongo ya bana? Pourquoi soki esala yango muziki na yo soki etongela yango baimmeuble kuna papa mpe aza na droit ya kosilika makambo wana mpe yango mpe memaka mpe badivorce na kati ya ndako to bapapa oyo bazalaka mbongo ya bana ye atiango miso
atia ngo miso mbongo ngo kaka ye kaka mutazaka nango est ce que mbongo ngo zaka nango kosala nango nini tiango kaka na ndako ko tosala yango makambo na ndako ozokombela yango mpona bana banki mosusu kosombela bana biloko ya kolia eza malamu mingi mpo crise mpe ye na mboka oyo mpo to nyonso epeli mboka siko so tokomosala bamboka bamakelema omoi tekela ndako siko tokozanga baji bana bakozanga baji ya komela banolia pena kolia malonga te mpona nini mbongo bazozwa me bapara bazosalela yango bakingalu na bango bazoketongela yango bandako na baafrike kuna eza malamu te bapara vraiment toyebaka vraiment kozwa soin ya bana biso eloko oyo eleki vraiment bana mokili eza te tozwaka mingi soin ya bana biso po soki tozozwa soin ya bana biso ekozala malamu lobilobi mpe bana ntango bakokola bamoni pelaka etela ndako na biso tobandaki kolia boye tobandaki mpe kolata yango mpona ke bana mosusu omona kolia bali na ndako kuta omona mwana oketala mwana yo ji eza te mpona nini amesalaka nango deja pa ya wutaka bazalaka nango na biloko ya kolia te bazalaka ta mosusu mai ya pambaka ya pompe babelaka me baji na ndako ezalaka te kolia baliaka malonga te donc eza kitoko te kote wana tosungaka bana biso eza mpe na bana neti ser moko atuna ye nga ayebisa ye nga katuna combattant alobi boye ye mobali na ye nana amema ye na restaurant te mobali aza mpena mwasi ya libala aza divorce te alobi mobali na ye nana amema ye na restaurant te esalaka ye mpasi mingi ntango ayokaka ke baninga na ye balobaka ke mobali amemi ye na restaurant esalaka ye mpasi me ye mobali na ye nana amema ye na restaurant te ata kutu voyage apamba nana voyage na ye te mobali akendaka ye moko alobaki natuna kombata likambo oyo osunga ye vraiment ke mobali na amema ye na restaurant te. Merci mama na respect na bino ba mama na koloba ngo na bwanya nyonso na choqué ba mama te mais bazwa eloko nini ngani na ngina loba elingo ba nini foyeba source ya bolingo na bango ata baboti bazana libala mwasi wana na ndako na ye yango na bali liboso azalaka ndenge nini na mobali wana mobali nyonso na bano clair oyo monde oyo aboya kobima na mwasi na ye même na privé oki na public mais na privé parce que restaurant est comme privé parce que boke na camion à famille bokoti na restaurant boli mais fait eza privé te eza public soki omoni mobali akomi koboya même privé na ba clair estoke bino te ba mama c'est que mwasi wana aza pena salité quoi donc na poto aza pena salité na poto ezalaka mama tikelanga na loba okatanga te aza pena mobali ayebisaka ye biloko ye bongi azalela asalelaka yango te mobali akomi koyoka soni nepelaka bino basi obali mwasi yo oza molai okobala mobala mokuse mpona mariage à voile mais ekekoma bofandi place moko okomi koyoka mobali wana soni komemena bafeti ezali donc eza bacondition wana donc nayaka mpa bamama eza ndenge wana ngai nayebi mutu bakenda ntina bavoile aza awa na Londres mwasi abongi ye adekonaka mpo na taille médiocre mais après bana mpona nini selon alingi azobata ya molai na ye omoni donc eza nango condition na mutu mosusu yali mwasi wana amitika na ye aboti amitiki na ye donc aza pena do mobali alingaka achange mais achangeaka te donc yango monaka ke akomeme na restaurant te eza nango ezalaka nga nakoba te ke nasipotaka bino kaka non ezalaka donc mwasi wana mpo amitala mpo na nini bamemake na restaurant te merci mama nakofinga te nalobi ndenge wana donc pesa ye réponse papa combattant alobi ke omitala habillement na yo propriété na yo ndenge ozalelaka yango wana nde
parce que et on est comme privé bozi mutuka na restaurant mais azo poya comme même na privé donc c'est que yonde mutu ozana eloko moko na bolo bango ate donc omitala merci maman matondo maloba epana. Merci papa, merci na sebeli. Azola dabiso ndenge azawana, azape na ligne, na mona yaza na ligne wana mais aboyi kokoma. Bon, pona ngana na ebiye. Azape mwasi moko vraiment za na propriété makasi. Donc mobali na ya me makayi me matina ba fête. Ba fête bakenda. Fête pena bakenda na bango pe fête esika ba pe bakendaka. Kaka restaurant mobali alinga komema bango yena banda na restaurant te. Donc, eloko wana nde yango vraiment etungisaka ye. Mais côté pena propriétaire, ala pena mwasi moko top. Ya, kaka eloko wana kaka ekamusaka ye soki ezalaka nini. Ça sola déjà na mobali na ye mais ayebaka te soki ezalaka nini ayebi te. Nayebi te ta mosusu mobali abangelaka ye, nayebi te ta mosusu eleli na ye ezalaka soki ndenge nini nayebi te. Eske nanga ozolandanga na seki yo te mais bon tozosola kaka tozosola soki tostisi live. Après, mama naza mobali na banoki yo za mwati olobi na yo nga na ebisi yoke yo ata olobi o ayo na koyoka ngo te parce que tosa division te awa na kotela ki bino trop mais na bina ok mobali toki akomi ko même na privé donc wrong en anglais something wrong biso to ebi même na kin moi si soka azama be ozoke na ye na chambre na hôtel na Victoire moi ça ozala liboso yo na sima opesi adresse ya hôtel yazo kende yo osel wala ozola ndeka na sima boy o comprendre donc c'est que même na kunda tobi maka donc c'est que soki ba komi ko boyo même na sukuliste donc c'est que something wrong kende komi na kati oka mwa moloba mwa maloba komata sikoyo esika wana sikoyo en tout cas na kati oyo mwa maloba esika wana sikoyo lobi ke ye aza liboso yo oza na nsima sikoyo mwasi na olingaki ye mpo na nini te biso ntango sango alobaka na bino oyo ya boso na politike abike prépare mpona mwasi sino te yo kozala liboso 10 mètres ye baza kinois biso bakinois tosala yango biso te biso tout alaka opesi petit moko adresse ye azokende yo ozano na nsima osala oka likambo ya nango te soki akotika na kunda yo poye kaka pa ofuti chambre pa ye pa bimi donc eza nango normal eza nango bosolo lelo totoyi kosolola donc eza nango ndenge tozosolola mpenza atake bamikolo sikoyo mwasi wana sikoyo ndenge aza wana ozosepela na ye te mais sikoyo lelo soki azwi sikoyo zemi baye kotikilo ye na ndako réaction na sikoyo ekozala ndenge nini eske okofana na ye kaka bongo mpona nini aza na zemi na yo aza na mokumba na yo te eza ndenge nini ezali bomwana oki mpe nalobi bomwana na bomwana wana kaka okofana na mwasi oyo olingi te na bomwana wana kaka elingi oloba ndenge nini mpona na ye nango mbangu omoni na bomwana makambo ka tosala bomwana yango ekengana na kimokolo omona mobali mosusu aza na sheri na ye oyo ye akontaka mais aza su na oyo mosusu ye atiaka balingaki bien atiaka bien azolanda ye mpona amemelaki fumbwa na guest room na ye ezalaki mpe mwana mosusu ya mwasi ata azali propre te mais mama na bango soki alambi biloko na wenzi ayibeli yo mwa soso fumbwa ayeli yo na room na yo oyo tobengi studio na yo donc mwasi wana oyo ye wana azali kitoko te mais ayibaka biloko mpa na bango aoyela yo mwa bamiliki basukali mobali na nga amela ti ayibi yo pena mama bango soka atekaka kwanga ayibeli yo meme 3 kwanga ayeli yo na ba Thomson alambeli bino donc ezalaka nango donc eza nango te ke wana na bibo mwana mais eza mpe selon ke ozovivre bolingo moko oza na mutu ozolinga ye te mais ozolinga nzoto na ye kaka eza mpe eza mabe
yango wana na lobi ke eza mabe même la bomwana olingi mutu ate me nango do biso tu toleka banzela wana ke ala kelele ye liboso yo na sima ti obani na ke obuki kafaza obimi ndolo victoire couliste ozongi pe malembe mutu na nzela ne na quartier pe bayebi te donc ezalaka nango tondo mama. Ok. Aussi, si combattant. Très bien. Maloba pas na yo. D'autant un message mon pe ba combattant musuka komi, combattant vini vini a komi, ba papa ba lingi kaka bilamba ya cher, mais économie zéro. Sans projet on a avenir ya bana. Bon, on peut ça solo. Oui, ça vraiment ya solo. Et ça ba papa mingi. On peut répondre à votre réponse. Ngana répondre mbang parce que ozo me mo mulai. OK. Yo zo me mo mulai. Eza pona nini? Eza na ba papa on esa ki OK. Depuis ayana libala. Asoma se multe. Ba maite o ya leader la tela mwasi. Mais asala yeka bilamba bazali. Donc il est akipane bana te mais alataka bien bilamba versas na ba feti ba dose gab. Oui, mais moi si pe asomba la kaete ali moi si moko asomba. Donc papa vient azana raison nga na ume na poto na zana expérience ya bamboka na bamboka na fanda pe na Numburg na Allemagne kuna. Donc na yebi na 97 na zaki kuna pe na Numburg pe na zaki na Prague 94 95 donc na yebi ba poto ke eza vrai ba mibale belé oyo balingi bilamba cher so la di na bango ba négligera bana na bango na basi na bango soki moi ça za faible moi ça obima salité mais so azui moi ça makasi misu pai moi si pe à côté et bendé donc pièce contre pièce il pas à consommer moi et le konae a misali mais eza na mibale oyo balingi forme mingi baza mabe négligera bana na bango na basi na bango presque parce que balingi bakama buzoba trop et comme da buzoba mutu sengeli osomba moi eloko moi nini o respecter valeur na yo ya mobali faut la propre to boité moi c'est pas la propre mais landana nous via bana na yo yeba bana na nous bana bazali eloko nzamba pesi yo et yate ke to bana pona basali sa biso non ils ont devoir nzambe abaki multiplier vous to bota bana na vie na bo kende tozo ba koko yate ke ngana boti bana na ngapona soki babali na la veste ngau na zana makambo wana te babali bo ma pesa na boaki yango parce que nga na bota bana pona nzamba bana nga multiplier vous na sali devoir nzambe na respecter yango pe na kabela ka bana na nga na sombe bana na nga donc un jour basali tanga lokuta ngai na kipate bana basali tanga parce que moi-même je travaille donc nazo préparer pension na nga moko bana ba enjoy vie na bango bazwa mbongo na bango ba enjoy na bango nga pe na kozala vie na nga na sengi na nga tike bana na nga un jour basali tanga mais bango bazala bien bakende liboso yango nga na soutenir bango soki na moni mwana phone baby numéro 1 bango bayebi ke batuna ku mama na bango te au nom de Dieu numéro 1 ranga phone daddy is broke wana nga mo mutu de ya ebeli nga bien mbongo parce que eza biloko moko e mwasi atikela yango yebi ke eza bien mwasi bena yebi ke eloko cher ya bano na tikela papa na bango parce que moi na déjà oyo akomi na 14 ans 16 ans 17 ans au sombre les phone ya 100 livres et quelqu'un ba 400 ba 500 parce que ya mwana moko te au sombre na ye kwaza na 14 ans au sombre phone à 100 akobo parce que ba iPhone ya mwana et puis ya oyo 10 bien 11 bien 14 ya mwana de comme de ba 300 400 ba nini c'est ça
Donc, biso ba parents faut to respecter bana na biso, to boti bango pona bazala bien, to sepelaka ke to tika bango mutu mususu abokololo bango bien mutu mususu alela yo mbongo na bango non. Biso to boti bana pona intégrité mais pona devoir nzambe bakola bien. Parents faut yeba ko kabela mwasi yeba ko kabela bana to kende liboso. C'est ça au babengi ba l'homme fort. Merci maman. Ah mais matondo mingi. Papa, merci mingi, merci vraiment. Bapara toye ba vraiment occupé ba na biso, ba papa boyoki kombata abeti vraiment c'était côté wana beti vraiment c'était. Donc mais papa ko pas linga intervenir, akokine mutu pas c'est pas intervenir après sa point de vue na ye. Akokine pe ko benga biso téléphone na biso pesa na ngwa kofongama. Soki mutu alinga après sa point de vue na ye, akoki ko komana se wana na kotia numéro ya téléphone, numéro na nga téléphone. Mutabengi ekozala pe bien toyoka pe bino oyo biso kaka bato tozobimisa me bino mpe bozotala biso eza makambo mingi mpe bokomango te wana mpo ota mosusu teste molai mpo bokoma nyonso wana mais apartir mpe kobenga biso mpe obengi opesi mpe point de vue na yo ekozala vraiment malamu mingi vraiment ointervenir ekozala bien ke biso kaka tobimisa eza mpe malamu mais tolingi biso mpe toyoka bezo mpe toyoka mpe bino oyo bozolanda biso moto aza aposa intervenir akoki koyebisanga na okoma numero ya telefone na nga wana se wana kobenga biso sikoyo mutuna mosusu ezali papa na nga eza na bapapa mingi baza na baerreur oyo omona avai na mwasi vraiment ata mosu aboki na ye mwana moko mibale totiaka tile ba 10 mais atikali kobala mwasi yango te mpe alingi mpe kobala ye te mais toyebi yango bien à part biso baafricain eza baekolo mpe ebele baekolo mingi meme bamindele ntango ozwi mwana bato ya mwasi esengi mpe kofo opesela ye mpe mbongo ya libala obala ye esalamaka meme mpa bamindele eza kaka biso bato mwinde mposo nayebi kake biso bato mwinde na kosi naza mpe na bakamarade mosusu mpe ya mindele baitalien baekolo mosusu bango bayebisaka mpe ke bango mpe kuna mibali babalaka bango kuna babala bango na baor mais mpona nini ezalaka biso vraimen mibali ya baafricain ozwi mwana bato mpena obotisi ye bana ta mosusu ebele mais obali ye te ovai na yo mpe calme misusu mpe mwana ti lelo mpe okontinue kaka kovaa na mwana bato kaka bongo na ekobo ndenge to tokela na maloba ya nzambe ozovivre na mwana bato na ekobo ozobotisa ye obali ye te ti misusu mpe omona ememi bino mpe na divorce bodivorce na bino mpe mobali ake na ndenge na ye yo kotikali na bana to mobali abemi bana yo kokende mpo bamama mpe ya bairresponsable bazali asundoli mpe bana ake na ye sikoyo eloko nini ezalaka sikoyo bino bapapa vraiment boboyaka kobala basi oyo mwasi oso obotisi ye boboyaka kobala bango pourquoi nalingi kaka nayeba mpo peut-être ekoki kosunga mpe papa moko oyo azolanda biso oyo mpe aza na situation oyo ntango mosusu mpe kombata soki opesi mpe réponse oyo olobi mpe orépondre na motuna na nga ekoki mpe kopesa ye mpe courage ya kobala bana soki adivorce abali bana na ye soki aza na kati ya libala asali nyonso abali mwasi wana mpona mpe respect na ye okoki kozala mwa conseil mpona kopesa bapapa wana natikili yo maloba. Merci mama na biso oyo nzambe akeli oyo tobengi mutu oyo tobengi bomoto apart toyeno na bamindele te toyeno na biso babantu oyo tobengi baafricain mutu nyonso mpo nazwa mwasi akotisa ye na ndako na ye il faut akutana na baboti ya mwasi wana ça c'est eza loi ya coutume oyo ya biso babantu oyo mpe nzambe atia yango tomona mpe na babible banoko ya nani oyo akimaka wana donc eza ebele ke mwana mutu okoki kokotisa ye na ndako na yo te 6 mois sans ovisite baparent na ye donc elingi oyo baningi kofanda na mwana bato plus de 5 ans 10 ans ezali ya péché
eza péché bana wana babotami na masumu baza bana masumu baza bana moko même Bible elobi teke ekebwaka bango non ekomaka likambo mpona nini lelo soki mwasi wana alinga balisa mwana pana monaka ekomaka likambo mbala moko ekoloba te avant papa wana alia mbongo ya libala aya abala mwasi na ye me bozana lisusu te ekeka lokola ke asala geste mpona mbongo sikoyo ya koma lettre mpona azwa facture soki te ekezala pasi parce que eza ndenge wana na kuti mosusu nayebi te bamosusu me ngai beta oyo ndenge yalaka na bakongo na bandundu na Équateur il faut yo obote mwana mutu tango baye kobala mwana na yo il faut yo soki bosaki divorce na mwasi wana oyo obalaka ye te il faut yo ke oya mbangu avant libala ne ya opesa enveloppe o reconnaître ki na botiaki serki ngandi mwa $200 nini oba ale mwana na yo sikoyo valeur na ye ezongi pa ya nzambe yo para mama ata ozwi mobali wana omemi makambo nyonso pa ya papa na ye ata bosasu place moko te papa na ye sikoyo azwi grade azwi mokonzi sikoyo afai na kiti abando kokoma whisky veste me boza place moko te mpona nini ebimika lokola ke apesaki geste na famille na yo mwa mai bamela na 200 wana eyaki afa libala mpona bosali mpo ani mwana alingi abala esalamaka donc mwana mutu bafandaka nde na libala te ofeli parce que bana wana baza protégé te nalobi te na ndenge ya mabe nzambe mutu aza motu me na bafamille na biso ndeki biso bakongo elaka bien te parce que bana il faut bazala protégé parce que bafamille ya mwasi balie mbongo bazala su na droit te maloba na bana na ndeti na nga famille moko te na droit parce que motoki na nga nasaki na Londres na nyokami na Bali donc bana na nga wana droit te motoki na nga donc babimi na ekobo te c'est ça yango wana napesi réponse wana eza mabe baparent oyo bien mibali oyo bosali des années na mwana mutu bien mama mutu ozwa ye boboti 4-5 ndini nano bali ye te même ivoile te nde komona famille somba ba whisky somba cravate bois savon café sukali selon biso babantu casier sala parce que nzamba alobi oyo ekangami na se ekangami likolo eza mabe kofana na mwana mutu obala ete merci mama matoni merci papa merci nabandi baninga mibali boyoki oyo eza conseil gratuit ntango ozofanda na mwasi na ndako obotisi ye bana esengaka vraimen wana eza mpenza nde tolobaka na kialima mousse donc eza mpenza comme il faut mpo bala mwana mpo eza coutume na biso bala mwana bato soki odivorce na mwasi wana bala bana na yo soki obali bango te bana bazalaka vraimen protégé te malgré nzambe azali oui mpo moto apundeka akompata auti oloba moto aprotégaka biso eza nzambe mais totalaka mpe nini coutume tonegligeaka eloko babengi coutume te toneglige yango te bakoko na biso oyo basalaka bazalaka bazoba te bango babalaka bapesaka oyo esengeli kopesa vraiment bazalaki bazoba te yango na bapapa oyo bino bozolanda vraiment boye vencedora bozolanda mpe combattant toye awa liboso mpona tosungana biso nyonso nde tozala nde tozosolola biso nyonso toyebo mpo moto akokana nyonso aza te bapapa oyo malamu vraiment bozwa yango ekosunga vraiment bino surtout na bana na bino soki vraiment boza vraiment na bolinga bana na bino mpo bolobaka ke basi bazala bango ebele
yo soka kena na oza mususu oui basi toza ebele oui okosi te mais bana bazalaka oyo kaka oboti wana lelo soki bana oyo baza lisusu te okezwa mwasi mosusu jamais bana bakokoma bana na yo oboti sikoyo jamais bakokoma na age ya bana oso obota avant yaka eloko wana bapapa na nga vraiment botia yango na mitu na bino vraiment boyeba na kobala bana na bino soki odivorsa mais soki ofandaka na mama bala mama eza malamu eza mabe te po mama wana ye nde toyebi mpasi na yo eya butu eya moi toyeba mpasi na bino eloko nini efrenaka bino soki mpo na mbongo bokosala bino mibale mama na papa bokosala soki vima boza na bolingo ya solo mama akosunga yo yo ozokee mosala mama azokee mosala ozobwaka kaka baliste ezalaka nango soki bomoni ke moye bosomba biloko bopesa nyonso mbala moko te bobanosomba biloko na bino malembe ndenge tolobaki ke bapapa mingi balingaka kolata siko na esika na oyo bino bolingaka ke bamona bino boza basaper bino bato bolataka eza mabe te kolata eza malamu mais yo ozobenga masaper yo ozobenga yo moto olataka eske so obala mwasi na yo eske bana wana oyo oyo mwasi atika na bango esi obala bango esika oyo vraiment bapapa na nga so boolanda nga nayebi ke na Facebook na nga bapapa boza ebele malgré bozobimisa te me ngai nazomona bino boza vema ebele botandani ebele oyo bozolanda biso nakosepela mingi vraiment makambo tozoloba vraiment boyoka yango mpe bosalela yango ekosunga bino mpe na bavi na bino po makambo mosusu tomonaka ke omona vi na yo ezotambola su bien te nasimba mbongo me mbongo ngo so nasimbi yo kaka elimwe ekendaka wapi nyonso eza libabe mpo obala mwasi na yo te mwana mwasi bato obala ye te bana na yo obala bango te moye mpena vi na yo vema ezala malamu eza te na yango mpena kombata biso tokomi na biso vema na suka tokomi na suka vema ya emission na biso ya liboso vraiment merci mingi ndenge ondimi mpenza invitation na nga ndenge oye mpenza awa na ndako ya Ndare Nzinga donc nasepeli vraiment na koyamba yo mpe tosoli vraiment kitoko makasi natondisami na esengo na oyo nyonso osili kobimisa nayambi yango vraiment ngai mpe nayekoli na kati wana mais eza mbala ya liboso te oyo ye na ndako na nga awa na Facebook na nga eza mbala liboso te na koyamba yo lisusu na osepela mingi tolobela su makambo oyo po eza ebele na oyo ebele ezali moye tobimisa ngo mbala moko eza te tokoya sino makambo ebele po ngai mpe nazali awa eza mpe na wakelike papa bafundi mpe makambo ebele me moye tosangisa ngo nyonso lelo eza te po lelo eza vendredi lelo eza journée moko bato bapemaka vraiment bato mosusu ta mosusu baokenda bango babimi bake bafeti besika ndenge na ndenge moye vema tokanga bafide ya Ndare Nzinga te 2 heures de temps 3 heures de temps biso tosuki na biso boye siko papa nalingi oloba liloba ya suka mpona to retire émission na biso natiki yo maloba. Merci mama, merci na makasi ozwi ya kotelemela biso mibali boya koleka liboso kopesa sujet ya mibali. Merci nga naza na mingi te conseil nange ezali kaka ke ba divorce ezali na mabe ya mibali mena mabe ya basi selon bino basi boza na mabe mingi oye na bomoto na ona libanda na restaurant na area bis na cinéma ozolata kitoko ozotia ba plante kitoko ba rouge à lèvres kitoko mais mobali tango apusani pembeni na yo akuti na ye ndenge wana te ekomi nango bolingo moko mpe ndenge wana linga mobali akutela yo soki otiaka no crayon te oza na yo mpe danse te na palais ezalaka ndenge ozali ye abongisela yo ndenge wana me bino bokoma susu ke bongisanga kaka non me yo na libanda obimaka danse aye na ndako no oza no danse te abongisa susu ndenge nini seno mpe badivorce yango wana eza kaka te bino bozwaka baflair boza mpe na mabe na bino ndenge bino bozalaka na baappareil awa obimi kitoko me kuna yango te ndenge mpe kozala kuna na rabis olati kitoko moto aya na ndako boye sengle etoboka wana pesa badipo oui
oya pe boye culotte moko ya malonga te sexy ya te mobali pe abi oh na libanda zalaka soin divorce mususu yango wana biso pe ba mibali toza mabe tolingi lukuta kokosa bino mwasa bato alingi yo pesa ye pe bolingo lakisa ye pe bolingo kabela ye pe pesa ye pe baflair love ye ndenge bolingo esengi era flair oyeli ye flair era restaurant memi ye pesa ye bolingo basi bolingaka biso mingi wana na komanga te mabe yali ya biso toza lukuta mingi donc merci na wana mama next time pour développer susu makambo ebele selon bana na biso awa baéducation makambo nyonso mais papa yeba koyede bana na yo matondo. Merci mama. Merci combattant, merci vraiment. Wana bosili komona ezali bongo combattant bangonde vraiment oyo nga bazobundela mboka oyo boyoka ba combattant bangwana ba combattant pamba te ba grand combattant ndenge ozomona bango wana bango pena baloba so balobi non concert ekobeta mate soki balobi poye ekosalama ponde baza wana bapolice bayebi bango so balobi ke non donc oui yango na koto pesa bango vraiment donc respect makasi vraiment nga so nazali na longoli bila ekoti mpo na bino bokontinue kaka ndenge kaka bozobundela mboka eza malamu mingi un jour nzambe ye moko ayebi eza malamu kobundela mboka eza malamu mpo eza mabele na biso soki tobundeli yango te ndani so akobundela yango lelo balima mpo bakoma boye bautaki wa bautaki mosika ye tokomona mboka na bango kitoko ozotangola mabele eza te avomona mabele soki kaka omemi bana epai basakanaka wana okekuta mabele mais soki otangola kaka boye okomona mabele te yango na sikoyo raison pour laquelle bakombata vraiment bazobunda mpona mboka Congo pour Afrique ezala vraiment bazala bien bazala pe lokola biso tozolia penza na mesa tozolia kitoko na bana na biso na mibali na biso na basi donc eloko oyo bakombata bazobundela yango wana nasepeli mingi. Merci mama, God bless you. Next time. Merci. See you later. Kata no kote wana. Merci. Ok. Merci na bandeko nyonso oyo bozolanda nga. Nayebi te soki son ezoyokana. Ok. Bon, ezoyokana. Mpona nga biso toclotire na biso penza tokomi na biso pe na suka boyoki oyo kombata asili koloba wana baza balobeli bolobeli ya mboka bakombata ya solo vraiment oyo nayambi vraiment aza mutu munene pena bomoni vraiment na TV ya la Reine Ntinga na Facebook nanga na yango pena toclotire bapapa nanga oyo eza conseil topesi bino bozwa oyo ya malamu oyo ya mabe bobwaki me ya malamu bozwa ekosunga bino makasi vraiment oyo pe akoti na retard ayoki te oyo biso tosili koloba bobandela penza émission na nga na ebandela oyo tosali bobandela vraiment bokoyoka nini oyo elobami na kati wana bandeko na nga bapapa na nga tobalaka mpona sentiment te mais tobalaka vraiment mpona tosalaka mingi bashwa po soki tososala bashwa mpona tokabwana ekozala pasi po bolingo eza malamu otia moninga na yo na motema soki otie vema mwasi na yo na motema yo mpe mwasi otie mobali na yo na motema po bokabwana ekozala pasi po eloko oyo babengi bolingo tika eloko babengi bolingo soki olingi mutu na bolingo ya solo ke mutu wana aboya yo eswaka na motema oyo ayebi pasa bolingo oyo baboya ye na vie ayebi pasa bolingo mais oyo nanu baboya yo na vie te okomi deja mokolo mekeba po koboyaki mokolo ezaka AVC ndeko na nga oyo ayebi pasi vema ya koboya ezaka pasi ndeko na nga yango wana tobongisaka tozalaka vema bien pa basi na biso epa mibali na biso tozalaka vema malamu mingi tosalaka bashwa malamu po divorce eyelaka biso te yo mutu se odivorsa eza fin du monde te divorce eza te ke okomi na fin non soki odivorsa ndeko na ngai
soki olingo bala mbala mibale luka ke oyeba sikoyo eske nini oyo nga nasalaki ya mabe epai ya mobali wana to epai ya mwasi wana eloko nini ya mabe esalaki nga na ye tokabwana ntango soki oyebi pene eloko wana bina mutu na yo mutu oyo kozwa okovanda na ye malamu mingi bokovanda bima bien mpe makambo ya mabe ekozala te tolinga na bandeko nanga kovanda kaka boeta mosusu ozovanda yo moko eza mabe mingi bapapa bozalaka bino moko botikalaka na bana te bamama tozwaka bana bino moko esalaka bima bien te craquage na motu ante okendaka no mosala mais kovanda ndako ya yo moko ezalaka mpasi bapapa na nga boluka ke ntango ozovanda omoni mpena ke no nalingi na bala luka mwasi ya malamu sala shwa moko ya malamu kolanda te ke oyo mpo na moni aza boye oyo na moni aza boye non eza mpe na mwasi mosusu azolata ne mini jibi me aza mwasi vraiment oyo ya ndako aza mpena mwasi ya libala solosolo eloko eza na pusana kaka pembe na motu yoka motu wana ekozala malamu mingi mpo bapapa bozokufa trop bamama mpe tozokufa na biso me bapapa bazokufa trop yango nga la reine nzinga nalobaki 2023 oyo nakotelemela bino naza na badossier ebele eza na bato ebele mpo bakombo ya bato moyen nalakisa yango awa eza te bapapa oyo bakomeli nga vraiment naza na besoin kosola na bango na privé tokosola na bango nakotalisa bango vraiment mpo eloko eyelinga touti koperde moko na Facebook papa na biso Ndula Joseph Ndula tobanda vraiment kosolola na ye eloko wana eteyinga makasi eteyinga vraiment makasi mutu akopusana bima pembeni na nga azosolola na nga ante ozwa na masolo na yo olinga nga boyeboye ndeko na nga na ye awa te mpona luka mibali soki ndeni mais ntango opusani pembeni na nga yaka na masolo ya malamu na kosunga yo vraiment problème oyo oza nango kozonga vraiment na nzela eza pene ebele nazongisa bango na basi na bango basaka na Facebook na biso mage esalaka nga mpasi ntango apesaka nga simbote te baa nazongisa ye na mwasi na ye bon esa eloko te pouvi ngai esi na gagné déjà ame na nga moko mpa nzambe donc eloko esengo nde yango wana yango na bapapa na nga tosololaka eza malamu mulie vencedor la reine nzinga mwasi makasi mwasi alonga bitumba aza mpona bino bon na yango nasuki boye nakosuka kaka ke oyo toza eza janvier eza ebandeli nakoloba ke ebandeli ya mois ya janvier eza mois moko toloba te ke ndadimela ekoezomelanga nde nakoki koloba nakomaki yango naexplike bino likambo nakomaki wana mpe nabombaki yango bima mpona kosolola na bino mpenza oui mois oyo ya janvier eza premier mois ya ebandeli ya année tokeba tozala na distraction te mpo na distraction bato bazokufa ebele bandeko na nga mois oyo ya janvier ezalaka mois moko ya mabe makasi mois moko ya mabe koleka kutu décembre koleka kutu novembre bandeko na nga pai bozali toloba teke tokoti bien tokangama na nzambe donc nano toleki pene etape wana te bandeko na nga janvier nano toleki etape oyo mpenza ya mabe te oyo sata telema nango yango na mois oyo toza ya janvier ntango tokokota février tokangamaka na nzambe ekozala malamu mingi yango na bima message ya suka nakoki kopesa mpona bafidele ya la reine nzinga nalingi bino mingi tokozonga lisusu mpona kosolola lisusu soki nzambe akolinga mene nayebi ke nzambe akolinga mpo toza ya ye abwakaka oyo ya ye te merci mingi bandeko nyonso ma oyo bolandaki nga bon namonaki MC Bakole merci mingi mpenza na ndenge oparticipe nasepeli mpenza komona yo namona yesu na papa na biso kiri mage bakombo nyonso te mpena oyo yango ezobimela nga awa bakombo nyonso te ndenge na yambaki kombata bakombo mosusu na bandaki komona te me namona ye papa na biso kiri nasepela ye makasi namoni mpe miema la jo Elizabeth nasepela ye makasi apres namoni su kombata mage nayebi ye te me bon kombata mosusu papa na biso wini nasepeli mpe komona yo vraiment mbala nsima mpe na kobengisa yo apa la reine nzinga comme ça tosola mpe makambo oyo mpe ya mboka mpe kozala malamu mingi mpo la reine nzinga mpe alingi ayeba mpe makambo oyo nini
ezoleka na bamboka wana peut-être nga mpe na banobwaka mpe mwa moke moke na bano mpe kolakisa bato mpe ndenge nini tokoki kosala mpona kobundama bamabele na biso. Ok, mpona lelo na suki na nga boye tokutani mbala nsima. Merci. Bye.